Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, Nabatou Bazota Labiso sur télé24live.com. Mais à Julie Poyalama, Alain Kindeki, pape de réveil Toronto, Canada. Et puis invité Nabiso en ligne, M. Roger Kiangata, Canada, Ottawa. Donc, Mbote, Lissousou, Ndenge Tokomi, le 22 décembre, meilleur veille de présenter tout au bas. Talaka to souhaiter ba meilleur ve na biso na batu nyonso batalaka télé 24 live nzamba pambola bino nyonso ba congolais tout partout dans le monde bozala béni au nom de Jésus-Christ. Et puis to pesi susu ba meilleur ve na Gervais Bilili, Patricia Kaindo et puis papa Roussel Kaindo, chef de la télé 24 live. Donc toye ndenge tolobaki bato babengi babi makambu oyo ezoleka Congo affaire ya 6 millions de dollars pona fête oyo balingi basala pona alternance ya cash na nini na FCC yango tolingi tolobela lelo. Et puis ezala ba sujet mususu ezali oyo makambo mbongo biso nyonso tomoni soki mbongo balingi babimisa batia elongi ya Kabila na elongi ya président Fachi bato basepeli na ngote. Alors lelo oya kobenga numéro na biso eza wana ezali 001 416 877 0966 soki olingi intervenir ou intervenir. Voilà, bonsoir pape de réveil. Oui, maman Julie, ndeko Alain Kindeki et famille Mobimba ya papa na biso Roger Merve. Et puis na balandi baso bazali kolanda biso na tango oyo vous permettre biso to kota na banda kuna bino vraiment mes meilleurs vœux. Et to ko sanate maman Julie to lobaki to ya ko préciser likambo oyo likaki pona ndeko na biso Laura Mbakama soki pe ta ezali to meka koloba poto yebisaki balandi nyonso azali moto na biso awa tovanda kana na Toronto. Est-ce que yende mtasali mbeba soki ta ezali tokomeka pe ko expliquer bango pour tout moi ba information malobombo kabino. La personne pas monsieur Roger, bonsoir. Bonsoir maman Julie, en tout cas les Alain Kindeki de tous les temps, de tous les jours, il y a Ebi, Ebi maman Julie. En tout cas, les Kolanga pas de réveil, na zui ba nouvelle qui toko po na yo ba kwato c'est mingi na façon na yo ba commentaire na yo. Ba oui mais la moi j'arrive. En tout cas, il y a que de bonnes nouvelles pour vous tous et je pense que je voudrais vous saluer, qu'on salue par occasion de Kabiso, où il na muke na voix mon mali, il est petit biso moins 28 degrés na Ottawa. Donc, Nabila Mouké, n'a sans écharpe, alors, voix écrite. Mais je suis là, voix écrite, mais je suis là pour vous, Maroubabino. En tout cas, merci beaucoup. Merci, la bande de Kowalanda. Donc, on a qui va inviter dans ce Wazali. Désolé, permettre pe biso ba invité wa na ligne ba mesana ko benga biso na o pe ba kotisika na ligne pona Rolanda Télé 24 ba émission na biso o to baga makamboka émission et salama pona ko solo na mamboka mona nyoso tout ya mboka azana droit ya ko participer pona ninezi yango mamba sa pesi ba titre mais to bo sente to pesa pe information quand même bande ko ya PPRD ba sangala le 21 décembre pona ko lobela mambo etali conférence ya PG na bango ba sengaki na ba to bazo kumbela mboka siko dans gouvernement ya Fachi. Donc on va mettre ko pesa bambongo na ba parti politique. Donc pesa moi bambongo pona ba fonctionnement ya parti politique en état côté FMI ba suspendre ba aide na bango côté RDC. Donc pona mambo etali ba mine ce que tous en attente au solango mais de côté mon équipe samedi autour le cas tout monde ndeko Kabila na côté ya aéroport côté ya bana Chango kuna embouteillage Kabila a celle full ya kosanate. Je pense que ba image pe ce que toujours temps toko l'excellent ba image poto solo lango masolo ezebele ya kobeta mais oyo eza pena ko préoccuper bana mboka mingi to yebi biso nyonso to eza makambo etali oyo titre mama apesi mambo ya 6 millions oyo ifu ba fêter nango na mambo ba fête ya une année déjà ya alternance ya bato ya FCC na cash. Est-ce que
peuple aza ko bénéficier nango et c'est ça les polémique makasi tout le monde ko annulation mususu na yemo chef de l'état annulé yango et puis premier ministre aleka ki annulé mais pourquoi d'abord bazwaki idée wana alors na Angola peut te déjà côté Angola côté obino bozo fêter 6 millions Angola a récupéré déjà 5 millions de dollars donc américains na ba o ya ba détourner salamaki na pouvoir ezaki liboso ya Eduardo donc bango bazo ko indépendant na politique pena donc alternance malam pena donc bazo fouiner n'était pas na biso ba boye ko fouiner mais koto kuna bazo fouiner quand même 5 millions donc ils ont déjà na budget donc na économie en mboka eza déjà nouvelle malamu merci na ndeko ya Angola kuna musala kitoko poto que directement mamon na sujet mambetali 6 millions de dollars au moni titre c'est ça les 6 millions de dollars Congo Mawa après 6 millions de dollars toujours ka sous 200 millions de dollars côté chez Kamini kuna mbongo ezo mona na tête entre temps ndeko Albert Yuma a sala ki alinga sala déplacement pour na ko kende ba bima a déplacer na Congo ba interpeller qui ba lobi akoy ko bimate donc mboka territoire congolais depuis vendredi et le 20 décembre donc azakuna pour na Holandais donc dossier na eza ouvert na procureur général ya cour ya cassation kuna balandela makambo etali mbongo wana ezali wapi donc soki temps ezali tokosolola pe na bandeko bazana ndako bazolanda biso comment bamboka na Congo ba détournement ya makasi 15 millions 6 millions 200 millions mboka mosusu bazoko avancer to solo nano makambo etali alternance est-ce que alternance yango ezokende nano malamu nano avant tokende ba détail ebele mbongo est-ce que alternance ya FCC na cash ezokende malamu mpona bakende déjà kofeta yango mais to prévoit ki vidéo moko avant na pesa ndeko pape de réveil maloba toyoka nano ndenge batu ya cash balobaki na makambo etali alternance donc toyoka nano ba réaction na bango avant tokota na décision na biso ya makambo etali débat lelo tolanda vidéo Batouboni baza na prison. Batouboni bake exil. Nazali kopesa bino exemple ya mibale. Toyoka na malamu. Zimbabwe. Nazali kopesa bino exil kolobawa. Jacob Zuma azali kosamba te. Oyo azali président na mboka na. Azali muta parti na ete. C'est pour vous dire que notre bonne foi, jusqu'à ce jour, est salie déclarée. Il ne faudrait pas que ma bêtise Moussoussou, ma blague Moussoussou, ait poussé Bisso, donc il ne confinait. Pour ça qu'on a bien. C'est ma camona milite. La limite que Kabunda Bomaka coalition parce que ton condimentaire que individu, groupe d'individus passe à la pouvoir. Rouleau compresseur. Le passage de Bisso, Oya Koloba affronté Bisso, Toko le Kanae. Batuna Mabutu. Nasali Koebisa Sikoyo Pona Kosuki Samoe. Combattant ya une de pêche, Zala prudent. Zala discipliné. Parce que ceux qui ont discipline dans la carte à partie. Donc on y a battu que Nani Azali Kopé sa mot d'ordre.
mot d'ordre où tu as vu, les locaux. J'ai déjà compris que l'ennemi n'a biso, balingi ba déstabiliser biso na ba faux mot d'ordre. Pendant les lots, date ya les lots. Ata boyoki ke et sale mindenge nini. Tozo kanabia. Boya binonyo se pas nangai. Boya na permanence à IDPS. Oh, c'est la mot d'ordre. Ce qui hiérarchie appartient à Sina nous mot d'ordre. Bokeba. Badongolomi subazawana. Pour la co-créer des ordres à Pamba. Nasali Koe Bisabino Boye. Pour décider les lots. Kopima la coalition. Et Sengibisoata 1 minute. Soki Monique, coalition Wana, et ça ici sous bon intérêt à peuple terre. Coalition Wana, Elingi SAP, honneur Nabiso. Elingi est mettre en cause 37 ans de lutte, donc on tient quoi l'icolo. Et puis la Colomba et pas dans la Kuna. Inde na eka kanenge toyawa tolobi banda lelo esili ba ministre na biso na gouvernement ale bozonga limité nga moko na kati ya parlement na zongi limité ko sala siko bazarien pona ko sala nini séparer ngana bino donc tozali awa tolobi que tozana pouvoir on a tozali kosane la yango peuple mais s'il y a une bande d'aventuriers on va monique bakoki komando sakana na ba jeu de mots na koloba que non bakoki ko bloquer fachi toebisi bango lobi ngana lingite tonga na bien na lingite lobi Batoubaye qu'on a connagé dans le fleuve Congo. Voilà. Bisogna sottolandi, Ici nous Tolandi vidéo na asi ndeko Roger ndeko pape de réveil Tolandi ndenge discours ndeko na biso président intérimaire donc il y a eu de peste ndeko Jean-Marc Kaboun ndenga zareki ko il préparer bisek déjà bandeko FCC lelo bani ba fêter une année alternance na bango ke ba préparer pour na koyeba ndenge ya konager. Alors, est-ce que vous avez déjà pour nous fêter une année pour nous 6 millions ou bien bazo meka peuple congolais donc débat les anabino numéro de téléphone les anamé to bana pape de réveil Hollandi une année déjà en janvier alternance il y a FCC na cash 6 millions il fallait bima parce que tout temps d'aba journaux et belé awa et le but déjà bandeko ba décision ba annuler en gros mais les conditions d'abord aux yeux on est ndeko pape de réveil. Oui, tout d'abord, ndeko Aleki Ndeki, tant que nous avons un discours, il y a président, il y a UDPS intérim, il a déjà deuxième propos il y a dur et à répéter le discours, à répéter un mot discours. Ce qui va lingi, qu'on a jeté, donc il ne faut pas calmer. Dis à quoi? Ndeko Ale, tous les gens du Bosso, n'attendent Félix à lui pouvoir. A signé des ordonnances libérées. On y a dit qu'il y a un moutou, moutou, abandonné au Sala, ils allaient à Albert Yuma. Jusqu'à présent, Kyungu a gagné même pas la poste. Dis à quoi? Dis à FCC. Donc, ils ont bloqué. Tout le monde qui, l'événement, ils ont les cas, tant qu'on a la présidence. Donc, il y a un exemple. Il y a 15 millions. Fouille toi la banane ma démission. Kaka bango. Et banane bazali na base ya litamamo. Kaka bango batu ya FCC. Yo comment et plus nga zo pesa MP président Félix Faute. Na tama lobi ke na 15 millions les bunge zalaki bon. Lenga
balukaki eza banini ya cop mais cop yango mutango nani oyo akali cop wana nani mais cop na tango tosalaka yango quand même il faut en tête il faut na mutu ya cop oyo ayelinga cop nanga mutu osali na ye cop tosibaki il faut azala yango ebimaki wapi na présidence et surtout komi lisusu na makambo ya 6 millions parce que fuiti Albert Yuma et bandaki déjà peka na présidence avant que le président abanda déjà asala déjà signé ordonnance et 6 millions oyo et c'est la même chose fuiti bandaki ngai na dutaki na fuiti wana mais na tango ye obima na mais non Félix azana conseiller toi azana conseiller te président Félix est-ce que azali na bato bazo garder quand même le secret ou bien bazo garder secret et ezali eloko moko ezalaki neti boum na kati ya mpona ngai ezalaki mpona boum na kati ya présidence il ne fallait pas Félix il faut aluka baconseiller président Félix il faut aluka bato moko dur président Félix il faut azala na bureau moko oyo quand même ezosala makambo moko en secret comment la présidence makambo ya secret ezozala jamais eza kobima kaka boye na poisa donc bapropos dur ya ndeko na biso président ya UDPS po aza kotenir donc soki totali banda président bandaki ti sikoyo bafuite ezobima kaka na FCC e bamo moko choquant ezobima kaka na FCC bamo moko très dur cash oui ezobima liboso na FCC parce que FCC tout le monde fait perdre parce que cash jusqu'à présent bazala ba problème na bango moko interne mais ba problème na bango jamais ba ntaona na libanda ezala kaka UNC ya Vital Kamerhe ba boakili mwana IDPS boy après ba ranger mais secret pende ezobima na kati ya nino parce que c'est déjà coalition oyo bazalaki déjà en tête ya makambo ya wana eza cash o bazalaki déjà en tête na ba circuit nyonso oyo elekaka alors bazali déjà envisager encore bimisa yango déjà tala problème ezali boye tala problème ezali lokola baza déjà na gouvernement mais likambo ezali ezosalama déjà na présidence mais bata gouvernement bazala déjà na lire ya koyeba yango tozwa neti ministre ya finance et soki kuna na présidence bazokozwa neti mwa idée moko boye esalemaka ma finance automatiquement ministre ya finance akozala courant et ce qui peut aller payer la sécurité, automatiquement, ministre de la sécurité, il y a la défense. C'est tout, ils ont mis ils ont la présence, ils ont mis on emploi ça. Ou bien, toi, qui UNC, ou bien toi, qui FCC, parce que président, transparence, ils ont aussi ma paye. Tout le monde a 6 millions. 6 millions, non. Maintenant, on va bénéficier. Est-ce que tu as commune ya Ngaliema, ou tu as commune ya Gombe, ou bien simplement, ou bien ta politique, ou la politique. Est-ce que c'est vrai 6 millions en alternance en et ça c'est 6 millions et ça c'est du vol. Pour la vraiment pour permettre là tu dois avoir il y a ma quantité mais oh il commis système il y a Mobutu, il y a Moïse Papa Kabila et comme il y a Félix. En tout cas, pour la décision au Félix a suivi, le président Félix a suivi, il y a je suis tout à fait d'accord. Mais nous avons souhaité qu'Abound ou la IDPS a continué toujours dans ma proposition, dans ma proposition dure. Pourquoi? Parce que pour l'événement au Kabila Zarosala, a commis Bimisa pour faire voir qu'il y a l'homme le plus fort dans le Congo. Or, a commis déjà démodé. Et c'est ça que la FCC va faire voir que Kabila il est toujours en place. Or, que Azam même n'a place. Merci Ndeko Pape de Réveil, merci Bandeko Bazo Landabiso, Banalibanda, merci Bananyoso, il y a RDC Bazo Landabiso, et puis na Bakuna Nairobi Bazo Landabiso, téléphone Angwana, Pona Gobenga, na numéro, tout Kolanda, Batuya, quelques Batuya, UDPS, tout ça là toujours. To généraliser parce que bana bataille de peso baza maye le belé ba yebi situation ezali ou peut baza contre yango bazali mais to landi vidéo na bande quoi de peso musu baza na kini kuna babi il faut
ba fêter yango parce que quand on est capable de rêver à lobby ba période mo bout ezako sala pourquoi pas siko alors tala raisonnement ya motayi de personnes à lobby ceux qui va bimisi 6 millions wana ba te belé ba paya bato o ba uta li banda diaspora ba okende kuna ba ko mbongo ta ba zo c'est l'explication ya motayi de personnes tala partie o ya mune ko ça va tenir partie ya mune logo ya de personnes sont déjà bato ba ko écarter déjà na kata de personnes selon raisonnement na ye na mbongo wana 6 millions ta ba ko pesa bato bato wana ba ko somba biloko ekota na marché mais tozala combien de mois professeur d'abord enseignant plutôt ndenge promoteur combien de mois baza impayé. Moi je pense que moyen que mbongo peut circuler bien, je pense qu'il faut payer les fonctionnaires pas mbongo et circuler les mbongo te faut ça de la fête. Ça la fête ici kana matang les alipte parce que tout couvre la combien de bato baza loger le libanda pour na mambu et ambula o esali. Président de la Congo, après on fait parce que le peuple d'abord, le peuple il faut bénéficier pas de à toutes les questions qui toko. Batambin ça va combien, Batakisen ça va combien, malgré pas na de connaissance Roger malgré le long péda santé au déranger. Non mais comment dit Makambo le bilango de connaissance pilote na Kinshasa za journaliste nene na analyste nene. Kalamingi que tozo chape vidéo na we. Voilà, en tout cas, merci pour la vidéo. Et donc, moi, le bien a dit, mais Félix fait tout pour se faire détester. Il y a des questions qui sont liées, tout est batouza tout autour, mais pour qu'il se fasse détester. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas me dire que pour moi, c'est simplement les réseaux là qui sont limite là et quelque part en termes, il y a c'est un bon stratégiste, parce qu'on a l'impression qu'au jour où on va dire, bon, tout baisser moi bénéfice de doute, je te dis, peut-être, ok, quelque part, mais quelque part, il y a toujours un mieux. Au moins, il y a quelque chose à souki quelque part. On dit, mon temps, on va nous faire là-haut. Et rappelez moi l'histoire, il y a qui n'a absolument au Bonaï, à Montréal, tout bien, il y a qui quelque part, à Zubi, sur la voiture, ah, papa, il y a Roger, qui est gauche, qui est droite, qui est gauche, quelque part, habitant. Vous avez des sous qui a dit, mais moi, le gars, on a vélo. C'est exactement ça. Tu vois, donc, les gars à vélo, il y a une bandera, mais qui est une minute ou la madame. Ok? Et c'est ce que l'on vit dans ce pays-là. Ça veut dire que c'est quand même assez incroyable. Quand je vous entends me dire, ah, et voilà, tout ça, à l'époque, à Mobutu, mais les époques ont changé. Ok? Les mentalités ont changé, les besoins ont changé. Ok? Aujourd'hui, on est dans un pays, papa. Nous, on a quand même une semaine, il y a un bon, il y a de l'exportation. Il y a une heure, au total, $10, il faut qu'il y ait un mois. Il y a on a carburant, on a de l'eau à olé, il faut qu'il y ait $10. Les gens se rendent compte de la crise qu'il y a dans ce pays-là. Alors, quand on parle de $6 millions, quand Félix vient à la télévision, on a répété l'eau qu'on a mis dans les réseaux sociaux partout. Félix n'a pas honte de dire qu'il a dépensé $50 millions dans un voyage. Il n'a pas. Donc, on a un pied à Kamora au Sagratan qui était. Ok? Adam qui était, il faut aller au pays pour savoir. Il faut qu'on soit donné. Le pays est. Si le FMI nous a débloqué les 356 millions, je pense que Antoine les a dit, c'est parce que tout ça n'a souka, tout ça n'est lourd côté. Et ça n'est pas l'eau, mais dans le but, nous avons $10. Finalement, nous avons dit, ok, nous avons fait $30. Débrouillé, tu n'as souka. 356 millions $, c'est rien pour un pays. Absolument rien. Preuve, il y a un moment où c'est aujourd'hui notre barabo, quand ça a été dans ma plutôt. Preuve, il y a un moment où Félix, il est mort en voyage, il a dépensé 50 millions. Alors c'est pour vous dire que pour un pays, pour fonctionner avec 376, si un président lui-même, pour ses voyages, dépense 50 millions, vous pensez que 376 millions $, c'est beaucoup. C'est rien. C'est vraiment une goutte d'eau dans la mer, c'est rien. Mais Babito, il dit, nous avons nos perfusions. Il y a, parce qu'il a dit, nous avons fait 6 millions $, va dépenser pour tout. Papa, nous avons est-ce que Congolais, l'imi Congolais, tout milingité, tout est Congolais, l'argent c'est notre Dieu. Ah, mais les gens ne réfléchissent même pas. Moi je pense que, c'est vrai, ouais c'est bon, on va plus le faire, on va plus faire cette célébration. Mais papa, est-ce que déjà dès l'état d'idée, il fallait l'arrêter? Ok? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que le ministre qui l'a dit, c'est le ministre auprès de la présidence de la République. Deuxièmement, il a dit, c'était quelque chose qui avait été discuté avec le président de la République. C'était avec son accord. Ce n'était pas une idée de lui-même, c'était une proposition qui lui a été faite. Niveau ni pardon, tout le mot, on a bien avec tout le respect qu'on doit à nos autorités, mais niveau nous obéir en
Mais un peuple qui est meurtri, vous pensez à dépenser 6 millions de dollars, 6 millions de dollars que vous n'avez même pas. Parce que toi, ça dépense 6 millions de dollars à papa et ça. Et là, cadeau, t'es un nyongo. T'es un nyongo. Ok? Donc aujourd'hui, dans le cas où on se continue nyongo, ok, na moi, on continue nyongo, il y a combien de pourcentage d'intérêt à l'embango, parce que si on a 100 dollars, bon, 50 dollars au token, tout dépenser dans l'eau, tout dépenser dans l'eau, tout ça fait, tout dépenser dans le cinéma. Est-ce que nous faisons ça? Donc c'est pour te dire, finalement, on se pose la question comment on fonctionne dans ce pays-là. Ok? Et deuxièmement, on a dit que on a une sorte de réveil à Zoloba, il y a information sur Bima. Papa, l'information sur Bima, et qu'on va nous Bima, dans le 21e siècle. Le 21e siècle, il y a un secret sous terre. Ok? Aujourd'hui, toi et moi, on peut avoir des informations à 4 qui sont parce que je vais vous expliquer quelque chose en décollant. On dit que net, il y a un net public. Derrière le navire Internet, il y a Internet, il y a vraiment un niveau basique. Internet, il y a 4 d'informations, information à 4, ok? Ça veut dire que l'information pour eux, c'est la simana, moutou, et tu as il y a beaucoup de gens dans la zone. C'est-à-dire, c'est quoi? Si tout ça, je peux te dire là au 30. Ce 30 de la 30, à Zoli à la salon, à Zoli à Salon, ça roule au banao. Parce que les informations, peut-être pas dans ces détails-là, mais les informations existent. Aujourd'hui, si on a envie de sortir d'informations, c'est plus un miracle. Ce n'est plus un miracle du tout. Donc, ce qui veut dire quoi? Les gens qui sont les auteurs de ces informations, qui sont les acteurs de ces informations, doivent faire de plus en plus attention à ce qu'ils font parce qu'il n'y a rien qui se cache. On est au 21e siècle. Donc, moi, quand la autres, Félix doit venir raconter à Kane, il veut garder Yuma, il veut faire ceci, Yuma, et quand. Le gars, c'est un voleur. Papa, l'histoire, il y a 200 millions, on a. Dès qu'on a le bien, il sera cicateur. Tout le monde sait, la on a une attente d'être, tout le monde le sait. Si Bolini a expliqué comment 200 millions, c'est quoi? Ce sont des paiements. Ils font une histoire de paiement, mais expliquons en termes simples. Ils ont dit que, par exemple, pour le salaire, madame Nanda, vous voyez, dit que Papa Roger, salaire, ils ont quota, tout, par exemple, 1000 dollars. Maintenant, si vous faites ta copie, parce que dans 200 000, dans la zone à foutre à petit, on vient de foutre à Nyongo, madame a évité, il y a 200 000. D'accord, c'est lui, mais on a un link qui m'a comme habité, là, on va foutre à link qui dit 200 dollars. Ah, ok, foutre à 200 dollars. Si on est transféré qui n'a un link qui transféré qui est pas un découpable de réveil. Madame, dans la télé, bon, mais on vient de foutre à link qui dit, mais nous, c'est 200 dollars, mais 200 dollars, on est que ce papa de réveil. Ah, t'es pas de réveil, n'a un link qui dit, bah, là, on va compter la bango. Il y a quelque chose qui va pas. On va t'arriver, on se rend compte que non, en fait, les accords n'abango. Comment yo, ok, pour nous retenir dans les camps n'abango, comment yo, beaucoup de devoirs, on dit que ferait les autres devoirs, puis nos 200 millions de dollars. Il y aura un niveau. Gardez clair, on n'a pas parlé. Makamunion so à gagner, ma procès nion so à gagner. Et ça, la cour de cassation, la cour d'appel, il y a le Bumbashi. Or, je vais vous apprendre quelque chose. Parce que dans le domaine du commerce international, contrat avant la Chine, et ça dit que litige, et ça, on a pays ou et ça a jugé la pays ou et ça, pour le tribunal, il y a commerce international, et ça dit cour d'appel et à district, je ne sais pas quel jour, quel district à New York, ok, on estime que justice et la justice sont correctes. Mais il y a à Ganyara à Congo. Donc, dans ça, il y a Congo, compagnie à Dan avec les fleurettes, et ça dit que ils ont dévoyé 200 millions de dollars. Il y aura niveau, il y a cours, il y a Congo. Et que ça va amende de 200 millions. Ok, je pense que tout le monde a Italie 200 millions. On a Kanisi. Oh, tout le monde président, le biazo tambola pour nous ambongo pour nous aider Congo. Pour Congo qui est en avant, à côté de Mbongo. Je pense que Mbongo a expliqué ça. Nyongo va pester pour Namboka. Tout zoa, tout ça, les plus tout zongisa. Mais je pense que tant que vous avez un bon belé à Bagnon, je ne pense pas que ce vous allez faire, vous gagnez après fête. Donc vous avez des dépenses pour ça pour Namboka. Alors, Balobi, alternance, et les cas qui bien, vous s'appelle, va tourner, va comme sous, va s'appeler, alternance, et les qui bien une année, il faut vous fêter. Papa, nous sommes supporters, toujours Télé 24, sont supporters opposition. Tous les qui sont opposition, bah, mawa 37 ans de Bolobi, Bobundi, bah, ba vidéo, tous les qui sont à kolaksa situation zo lega na mboka lelo bozi pouvoir bobo seni ba oyo ba martyr ba kufa pona mboka wana na ye moko le père le papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba bobo sani eloko elekaki bobo sani bobo kufuinete. Je pense que ba biso peuple prenez-vous en charge
où ils ont un message au peuple congolais. Je pense qu'il faut tous en charge. Mais tout le monde ne copie Tchani. Après ça, il peut les canissinae. Je pense que tout le monde a une minute et bongo, tout zongela, ma solo na biso. Tout le monde a ne copie Tchani. Na évité bande ko balanda so son so ezali parce que ndeko edili mbangi na évité so zo na da so qui sont ezali parce que a toujours un problème à retour a na évité so qui sont bino kuna ezali so ezate comme ça to kata to meka korana correlation ngo mom kesima na évité bande ko balanda so son so ezali parce que ndeko edili mbangi na évité so zo na da so qui sont ezali parce que a toujours un problème à retour a na évité so qui sont bino kuna ezali so ezate comme ça to kata to meka korana correlation ngo mom kesima alors na évité awa toza na problème so na évité ceux qui vidéo wana bandeko bazwi yango balobi son ezate c'est ça na comprendre te awa pana so pe son ezate bon ndeko tokozonga la vidéo wana eza ndeko apesi point de vue na ye alobi na makambo bino bozoloba ke bato bakufa te tomoni ndeko Peter Tchani alobi bien alobi bandeko bakufa ebele na mambo ya oyo etali lelo bozokumisa alternance tomoni bandeko oyo mwana biso ngaba oyo akufaki ndeko combattant na biso ngaba akufaki tomonaki biso nyonso ndeko na kufa tomoni bato ebele bakufa Rossi tomonaki ba Rossi bakufi bato merci ndeko Cécile tozomeka tobongisa so mais entre temps tozongi na plateau tomeko solo na bino pona alternance bato lelo bazo fêter balingi ba fêter ba mela masanga ba bosani ki ba martyr ebele bakufi bato ba marché masasa ebetama ya bato bakufa likolo Kabila po aboya kotika pourquoi atikaki pouvoir wana te na mandane normal comme ça ti ba 18 ans et comment il y a kobondela pona abimisela biso dauphin côté na ye na ndenge lekaki na élection ndenge lekaki. Je sais pas pourquoi d'abord ndeko Félix akondi manane ba fêter yango andi manane idée wana ba loba ngo pi ba fêter aloba sima zonga ki habite to anilango. Je pense que photo lugelo musto sala d'habiter na Congo tant to kenda kuna makanisi chanjaka biso bende ni face tant oza libanda ozomona ba erreur ebele mais soko koti na kati okomobosa na mambebele oyo ezali koleka na kati ya mboka kuna 6 millions pour promettre les bâtiments mo etali l'enseignement il faut ezala gratuit tozomona combien de mois basena baza impayé mais bo cracher sur bango parce que lelo soto lo ba français soto zoyeba kokoma eza parce que leki pa baenseignant na batangisi biso système eza na Congo enseignement bana ba pauvre batanga te bana na bango bakendaka balibanda po to batanga po lobi bazongo baza pouvoir o baza na Congo baza toujours ba malheureux na lobi déjà le peuple tozo na kanda lelo mambo etali bo anile te mais message eza moko na ba commentaire ça la peuple to mizo en charge to biso neti bango baboyi ko fouiner biso peuple to fouiner bango
parce que mamamboka oyo Congo ne sa mutu te parce que tout le monde ba tout ba komela ngaya wa mamamboka mamna biso etali binote donc mambo ya IDPS etali biso te ndenge bande musu ba komela nga awa mais ndeko IDPS ka moko te babunda na mboka wana bande ke bele ba kufa pe na mboka na baba ta ba IDPS te mwana mitumba moto kota mwanda kuna za pe muta IDPS te. Alors ceux qui kaka IDPS mutu linga voter kaka ndeko fachi po bima, je pense que ndeko fachi alinga go bima parce que Congo ça ka IDPS de 37 ans au bino bozo linga bo ça la coalition na bateau bo fêter na bango ndeko pas de revenir que zo malaba mingi tena pesa na yolo parce que kande comme mata mingi pona mamboyo etali ba mbongo ebele ezokende eza pe mbongo ya l'état eza mbongo yo ezo contribuer mo na mboka na so mama pesa exemple je me souviens botel exemple à Dubaï. Bon, tel exemple à Qatar, moi, pétrole et bimi, babi, richesse ici là. Moi, la mboka n'y soit profité, tout ça va bien. Les lots à Tessili, tout ça, nini, tout tina balaba qui est en Albanda, bas sur maïle, tout ça là. Et qu'on peut développer mboka. Biso mboka ba fêti. Donc, on est pina ba, après qu'on fête une année, bon, mais les masanga, n'engé de monde de quoi il dépêche mon accès, ça, les vidéos à lui, bah, orchestre, vous allez partout, n'engé un peu les avos ça là. Mais bien, on va changement. Beaucoup de gens qui sont idée na mamba un père ndengeni donc tout le baquet vous continuez à idée na Kabila donc toujours continuer le même bis kaka wana logo mo changer te ndeko pas de rêver mal mo ko pas toujours mingi te le sac on ndeko Lisa lila sazolanda pe biso kuna numéro za wana mo mwana mboka nyoso to pesa idée parce ba konzambo bazolanda vidéo bazali bazotala biso na nde na ba compte de bango privé batala biso bana mboka to benga bo panza vidéo to meko sona mambo etali mboka bango parce que colère ya peuple tant ya que ça la excuse te tozo mo en Algérie kuna babi ba élection ezate bana mboka ne sona balabala est-ce ba yeba que vous allez ngwana bana mboka to tika distraction to ti batine biso vidéo wito go yao na njili kuna sona kingasa nchango na uzana vidéo wana na wachila bino kalate bana mboka bazo senga Kabila zonga est-ce que ndeko roja tuni question est-ce que ndeko facha zo bateko azo komini ça parce que na 4 ans tikali je pense que 2 ans au diriger abani ko préparer l'élection banen ba voter kaka pour la lobana za la tribalité so zo kansa moi etini ne ko voter ya voteza comme madame ndeko Sandra abengi avana pesa ndeko pas de réveil maloba allô on va intervenir ndeko Sandra. Allô? Vous êtes en live ndeko Sandra. Oh, ok, voilà. Ndeko Sandra bengi par erreur pour renga que a intervenir. Voilà, ndeko pas de réveil malabambo kayo avant de passer baton sur maloba. Oui, ndeko Alain, tous on a nos combats pouvoir oyo président Félix a joué. Ezali pour le peuple congolais, ezali pour la diaspora, ezali pour la motonie, surtout au alukaki changement. Tous on a nos ciments avant l'élection. Ma manifestation, boni oyesalamawati. Yo, tu coupes combien de fois à l'université en face il y a l'ambassade des États-Unis. Mais mission boni otosanate, ma combattant boni obabunda wate, obazwa kuna ba problème. Tous on est exemple oyo ndiko na biso azasiko na mboka lora mbakama. Asa déjà na problème na ambassade des États-Unis. Toyebi yango, tout on a 365. Wakanta. Tout on a bolia. Tout on a babi. Tout on a gigilo kusa. Babunda po na mboka oyo. Ma journaliste coûte contact, mais il y a combien de fois dans ma ligne oyo. Toujours kaka, pour toujours le alternance, toujours le changement en mboka oyo. Tant que dans la France, tant que dans la Londres, bato boni oyo babunda na combat oyo. Et na combat oyo, et que nous avons bato individu moko boye basa na moi nini, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et ngai kutu na mitunda kasiko, nga moko nena na mitunda na bomba kate. Na deux nationalités na bomba kate. Est-ce que profit na bise ko na quand oya biso ba diaspora o ba na double nationalité ko banda quand et ba mo ba ko lia na liboso et biso après. Ba pesa biso autorisation makambu ya ba ko futa ba visa wana to oyi yango.
toboyi yango biso na diaspora toboyi yango parce que tobundaki ba diaspora tobundaki et preuve en est que na gouvernement ya Kabila tomona ba ministre boni batambola na France bazotambola na bango net non et ça la makate pe style no na ndimi pete que kosalema bon basa déjà na embargo na peuple congolais toyebi yango tout le papa na biso kengo adondo ba betaye bon malgré ezali ba ni moko to sepela kana mo na sepela kana mo tele ba betaye sepela il fallait pas beta pena ba concerner oya ba zo bitamboka grâce à diaspora a bénéficié nini donc si qu'on appelle sur 365 raisons na tamba doki ministre ya information il y a information il y a président Faki asili kaka na pesi wakanta raison na pesi tout à fait raison ana na raison na ye ya kotomboka parce que diaspora esali likambo esali eloko mais comment soma na diambongo wana ekino bima kaka pona ben individu moko boye pour battre na plaisir na bango. Moi je ne suis pas d'accord et président Félix Tshisekedi il faut abouler plus vite que possible pour prendre la diaspora bon sinon biso pe to ko révolter tout ça a besoin ya kokende bakino wana to futa fuba ba $90 tout ça nango besoin c'est parce que to bungaki poto kita na mboka na biso to za la libre et ça et tumba na biso pe tout le monde a frère alternance Kabila Longwa et peut pas reconnaître biso ba des nationalités na biso to kitaka calmement donc on a ta belé pas de réveil to solanda madame to peut s'appeler maman maloba quand on a plateau alinga ba ça maloba maman na bete c'était côté il y a monsieur Kabound ndenga lobby que batebele bakenda ba exil ndenge zawana bango bazotika bata FCC po baza na bonne foi na bango baboya ko fuinie babilo mo ndenge wana mais ngala ina beta c'était na ndenge nini makambo yo déjà na débit bato batala be mission na biso to sala ebele to loba na zapu mutute na zoloba makambo yo mais c'est Martin Fayou alobaka tel kambo alternance oke eloko moko ko produit wana po bazo ko ganga na TV wana ke boko nanger na mai tout ça là mais tout ça là clair ba yebi ke mariage oyo ezali mariage moko ya malamu te e bando sa biso kaka ba tout passe na lobango déjà bino boboyi ko finye bato baza ya mbongo ebele o ba yibi ba vandi na Congo boboyi ko finye te mais tozui exemple ya Angola 5 millions de côté. 5 millions ya ngwana ekoti na compte ya mboka ni économie ya mboka bino boboyi ko finye siko bolingi ko finye te bozo bimisa ba mbongo ebele ba 6 millions de dollars pour fêter alternance na bino donc bozo mona ba congolais penza ba zoba donc bo matela kaka bato normalement bokoza écoute na respect nde ba américain balobaka nini mutazo benga oui tozu appel en demande na lina allô oui allô oui allô on a direct on s'est présenté oui là c'est le bien je entends la maman qui parle là. Ok, je vais finir alors comme ça. Ou soit tu interviens d'abord, après oui, je vais maman va continuer après. Allô? Oui, oui. Oui, allô? Oui, bonsoir. Donc, bon, je dis bonsoir à Lila Sansa-Oumba. Moi, je suis de France. Hein. Je suis en direct. J'interviens souvent sur Facebook. Je représente la LIDDSC, qui est la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise. Oui. Et en ce qui concerne, en tout cas, ce que l'on entend pour l'histoire de cette alternance, il y a un élément qui est quand même important que nous, on essaye de dire aux Congolais. C'est surtout qu'on doit plutôt, on ne doit pas considérer qu'il n'y a pas d'alternance parce que déjà à l'origine, et comme le papa dit tout à l'heure, il faut quand même se remettre à l'origine des élections. Quand on avait les élections qui étaient prévues, il faut savoir qu'on a certains d'entre nous n'ont pas voté. On parlait de la diaspora avant, effectivement, que ce soit les gens de la diaspora qui n'ont pas forcément la double nationalité, il y en a qui ont pas qui avaient la nationalité simple. Hein. Donc, parce que la double nationalité, il faut savoir que dans la Constitution, c'est dit, elle est dite exclusive. Là, je ne rentre pas dans le débat dessus. Mais il y a un élément qui est important, c'est que les Congolais qui étaient sur le territoire du Congo, de la RDC, Beni, Butembo et Yungi, tout Matatu Kita,
jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais voté aux élections présidentielles. Yeah. Nous, on n'arrête pas de redire aux Congolais. C'est ça le problème qui fait que Félix Tshisekedi aussi n'est pas totalement légitimé, même à l'international. Même si on le reçoit ici, on est en train de lui demander de prouver sa légitimité. Donc moi, je demande, nous, on n'arrête pas de demander aux Congolais. On doit être solidaire de Beni, de Butembo et de Yumbi, parce que normalement, dans notre constitution, on dit bien que le territoire du Congo est composé de 25 provinces. Beni et Butembo appartiennent à la province du Nord Kivu. Yumbi appartient à Maïndomé. Comment vous allez considérer que Mutuana Félix Tshisekedi est président de tout le Congo alors qu'il y a des gens qui n'ont pas voté? Les gens de la diaspora qui sont accueillis dans toutes les diasporas, ces gens de la diaspora n'ont pas voté. Moi, je ne suis pas, j'ai pas de double nationalité, je suis congolaise, je suis en France, j'ai la nationalité congolaise, on n'a pas voté. La CENI a écarté tous ces gens-là. Donc tout ça, ça manque de légitimité et on veut nous parler d'alternance. L'alternance quand le processus électoral a été totalement respecté. Moi, je suis juriste, moi je travaille, j'ai été formé au droit en France. On n'arrête pas de répéter depuis une année aux Congolais, il faut vraiment ne pas accepter l'idée d'alternance. Je viens d'entendre tout à l'heure que vous avez dit que Bazo Bete là maintenant, Maboko à Kabila, lui dire Kabila Azonga. Mais comment les Congolais peuvent arriver à ne même pas chercher à trouver la bonne faille? La faille n'était pas en vérité des jeunes, la faille était à l'absence de vote de tous les Congolais Bandeko. Maintenant, ces territoires de Beni, Butembo, Yumbi appartiennent à qui? Et entre-temps, on veut nous dire, c'est lui qui veut fêter l'alternance. Il y a une autre chose aussi, c'est que la technique de sortir cet argent-là, c'est une façon de sortir de l'argent par rapport à la corruption. Ben, nous dit que Liambongo encore. C'est comme son mausolée, il y a Tata Naé, ils vont encore voler pour prendre de l'argent. Donc ça, vraiment, on n'arrête pas de lutter pour dire aux Congolais, là vous êtes au Canada, merci vraiment, Bande Konadiso, il y a Canada, transmettez vraiment ce message pour dire qu'il n'y a pas d'alternance et à la paix. Il ne faut pas accepter l'alternance, il ne faut pas accepter président sur Mupona parce que Bande Konabino, il y a Beni, Butembo, de Yumbi n'ont jamais voté. Au Canada, chez vous, est-ce que vous allez accepter les Canadiens? On va les recevoir par rapport à ça. Voilà. Donc moi, en tout cas, je tenais à souligner ça. J'ai vu que vous avez envoyé une vidéo peut-être de Kaboul. Donc, je tenais à souligner cette remarque-là. Merci, Maman Lilas, en direct de Paris. Merci. Toujours, Ninayo, comme ça, Maman continue et puis tu continues à aider. Donc, on t'y ceux qui, Kobenga, tu as toujours appel. Merci, Maman Lilas. Dans le succès, place, on a dit que 6 millions de dollars, on va fêter. Boy ko fêter ndé président zonge bo ça en soutien c'est parce que ba moni tension peuple s'épelle na ngoté parce que normalement bongo ezalité na mboka mais comment bozo ça ba dépense ndenge wana ba dépense belé boboyi ko finye batu o bazana ba mbongo o ba yibi mbongo na mboka bolobi keza bonne foi na biso to lingite ko sala bango mabe eza makambo mabe ko sala mutu mabe te zali makambo ya mboka lwa so keza na mboka bato ba yiba ki fo basani balandela bango to na ba mboka libanda to zomona to keka awa te na poto na Angola tande basali ba mbongo nyonso wana bato ba yiba ki ba récupérer ba tiango na mbongo na compte ya mboka économie ya mboka siko biso ba dépense ba mbongo ezobunga 15 millions ane bunga ki lelo suite ezalité ndeko moko tabaxia wa tozolo baka 15 millions ndeko alka ala lobi tozolo baka 15 millions to bosani 200 millions 10 millions André Kimbuta 6 millions de voyages a commis moi ba détail belé ndeko alka donc c'est un peu donc ba mbongo ezokende bazolo ba eloko moko tesko ndenge ya zo bala bako nanje na mai botu na makamba mobutu ba mona ki wana za ba distraction o bazo sa bazo laksa biso peuple po ba yokana na bango na batu ya FCC ba tiko distraire batu za ba yokana parce que président so ga CPN loko te ako signer te on dimi après on y na sima olongoli yango non président de la qui joue de garant ya république ya mboka donc babilo comme be ozomona que peuple nous souffrir yo ko ça ngotin il faut ça niveau tia ba peuple à l'aise to ba fonctionner bazo futa bango te eloko moko ezate na sepela la ba américain de baloba que il n'y a pas le respect pour les gens qui ne respectent pas
la loi et l'Amérique. Donc, bango respect, si on respecter loi ya américain te, ba ko respecter et puis on respecter Amérique te, ba ko respecter te. Mais pourquoi la mboka na biso bato bazo respecter Congo te? On les mboka o nzamba pesi biso héritage na biso. Ba konjango baza ko respecter te miyibi baza bo excuser nga na mot terme mais za bongo. Ko yiba biso tozo mona tala sko ba na potonde bazo tinda ba mbongo. Bongo ba o baza ya babilo bato na poto te. Bakoliendene do ba lisolo a fonctionnaire ezate ba futa bango te mais bazwa 6 millions pour ba kende ko fetele. Donc dans loba ki ba konjola ba na volonté politique te. Donc ezaka ba koti ba yibi batindi ba bana na bango na poto ba oya biso kulo bazo souffrir makambo ba kuluna wana ezesamba pona nini musala ezalité bana bazo sala eloko moko te. Donc bato bazo se perdre éducation malonga ezalité. Merci Ndeko Pape de refaire aux Samarubana Baksa. To 18 ans Ndeko Kabila va na pouvoir. Ndeko Fachi dans un estime ming pour Ndeko Fachi Ndeko Namso congolais. To zalena to souffra na mamu Italie ba marche mamu Italie 18 ans Ndeko na va na pouvoir. Osto sala ba vidéo e belé ba archive ezali ndenge ya mal gestion ya Ndeko ya mal gestion ya mboka ndenge e salama côté Ndeko wana. Mais na temps une année kako bokutani bolini déjà bosala mbongo effigie donc bosali billet à 10 000 bino mbale déjà bobandi koseka. Donc na 18 ans Ndeko asala biso mabe wana. Donc na une année kako yo bosali nyoso wana il faut mbongo bacha bino mbale bosala bino mbale mais entre temps mbongo parce que na monde to boité Ndeko azo sala asali biso ba so muto ba bilo bozolo ba wana. Mais mboka batala ngo na économie ya mboka ndenge zo ken bazo tala. Dollar Ndeko atika akutaki on a combien le comme na combien nyoso wana Ndeko Fachi fo biloko fa travailler na biloko ya loba itanga za liba eza biloko te okende na côté bani liwa omoni lelo tomoni vidéo nazo chango kalate Ndeko Kabila zonga baso bosala ya lokola bukabwa na mwasi bakabwa na mobali mais sikoyo mwasi wana ayaka ka koleka kaka pana na bosa ndako na bino wana boyo sa yo kasi eza nini eza provocation. Alex Mbando aza na pale wana ngai kaka. Obia tala umona Ndeko mona mwasi bakabana umona ina basemeki. Yiwa na yaka kana basemeki. Pona nini? Apesa mninga pasi. Ndeko Kabila zo sala. Yo so sali soki 18 ans. Vanda na biro na yo, vanda na ndako no nini? Siko ba biloko nyoso ya zo leka na baso ba mercenaire ya za na ngwe wana. Muto bino bozo ngabo fetene inane. Est-ce que biso dans le bateau tout ça oh biso to ndima ke Congolais à la place wana lokwa Ndeko Fachi za wana est-ce que toujours c'est pendant alternance bango bazo ngaba fêter wana donc alternance bino bozo fêter za lokwa la clan ya Ndeko Fachi oh bazu moi pouvoir bazana ngo wana po ba yebi ke ba billet de banque ekota na ba poche na bango e bongo ba Ndeko baza oyo oh to monde ça passe l'air nyoso to ko bimisa bino Ndeko Kabunda lobi boya na bureau na ngana oyo sa bino mot d'ordre bato bakufa na limité ba bénéficier na nini Bandeko tant bo sa ba décision boye ba peke ata boko yiba bambongo onde mama otoloba botala pe peuple azaki sima na bino parce que na ba temps etikali oyo bi boko lukaka peuple ngo parce que boye binde bo sala na bino élection mais lelo pe bindele ba mocha miso parce que Ndeko Kabila yindela kiya ale kayo babi o megate asala bo ame acha Ndeko Shadari batu batete apoli ye pe da ko megate tisuka na Ndeko Kabila zaki il faut céder alors to bino wo kanza ke élection bo sala ndenge ba 18 ans wana basalaka ya ko tricher boye ba ke ba Ndeko pe ba occidentaux bazali banda bazotala biso soki bo lekite est-ce que ba lekisa bino po boye ba ke bino bo kocha parce que Ndeko Kabila fala tricher mais ba telemela kiye est-ce que bino tambo koma na pa bobi ke to ko ata 40 na Ndeko mo agangi na vidéo Ndeko Kabunda solo ba na biso to sala 40 ans de pouvoir. Est-ce que les Libanda va dire parce que tu as déjà Ndeko oyanga mukuna Kagame la wipe a ole kateturo ya parce que pression pe le qui kuna est-ce bozo baba banjenyo so wana olobo za la peuple bo pesa na minute to ba mai za na Congo te so boza na tembe boza ba Ndeko na kini bobenga mai zate courant ko te koma ya ndambu lelo bozu ndambu tala Congolais pe nde ba monisi so pasi courant ngo yara ya ndambu mais na fin du mois fatire ye po Congolais futa tala ba esclavagisme muto Congolais tout ça na peuple o bolobi pouvoir eza peuple d'abord to ke na onde ngona Ndeko Pape de reve malba mboka Alain namoni
aider le président Fachité. Merci. Parce qu'il faut atika ba dialelo. Tolo banesi ona ba biwana oyibimi wana. Il dit quand même idée zalaki ya yeba ki yango quand même fayeba. C'est ça tout soloba. Il faut supprimer yango biloko na bien avant. Ba chalelo oyo kwesi Mobutu, ba chalelo oyo kwesi Kabila et ça ba chalelo. Donc le président Félix a tombé na ba chalelo te. Soka tombé na ba chalelo. Et on a la passi pour naïe. Tous on a nous makambu ya mbongo. Pour toujours le makambu ya 6 millions. Mais ceux qui peuvent là qui peuvent là un police, ceux qui peuvent là qui non a dit président a dit conduire moi non le bas bien avant que non oyoyo tout toucher en moté. Et l'on peut sa Kabila fort comme fort. Parce que les entourage là y Kabila tika sous la force était. Tika sous force comme tel ya Rosanato azali nango atamukende azali sénateur à vie et fille. Azali sénateur à Osuka sénateur. Mais maintenant on a fait ses forces. Mais ce sont les gens de FCC. Des gens de FCC. Yango na loba kike na ma propos ya Kabunda za kobimisa wana. Et c'est ça il faut bimisa yango po et casser quand même FCC. Parce que tu qu'on continue toujours dans des ordres boétés. Et puis, les gens sont le mot boé. Et nous, on y a malamu, parce que tu passes qui déjà dans la coalition. Mais ce que c'est la cohabitation, et nous, on a plus pire encore. Et nous, on a plus pire. Dieu merci, parce qu'il y a la coalition. Pour le bien, mais coalition, et nous, on a titre double. Tout le monde est en mode coalition. Nathan, il y a Kassabou, là, Lumumba. Donc, c'est encore. Il y a Lumumba. Lumumba, tu es force à présente à céder à moi à Kassabou. Et parce qu'il a force, c'était ma majorité, c'est qui Lumumba. Mais il y a la cohabitation. Tout le monde qui sort dans la cohabitation. Il y a moi, là, souvent, on a besoin de la observation. Cohabitation, non. Coalition, oui. Mais coalition, les autres il y a ma baie. Et qui va souffrir? C'est nous les peuples. C'est nous les peuples. Il y a moi qui compte le banin. Donc, tout le non. C'est le moment où il y a Koloba. Ce qui fait que ça fait ma paix, c'est le moment où il y a dénoncer vraiment que même aux alliés pas, aux alliés Moutia, il y a IDPS, même aux alliés Moutia, il y a quand même, dans le baquet, non. Parce que ça, là, les alliés ma paix. Il faut toujours encourager, il y a dénoncer, il y a ma paix, il y a ma paix. Il y a ma lame, il y a ma lame. Combien de fois tu vois qu'il est président Félix ma fleur? Plusieurs fois. Mais oh, je ne suis pas d'accord. À l'île, dans la coalition, dans le staff, il y a président. Nous ne sommes pas d'accord. Nous, le peuple, nous ne sommes pas d'accord. Merci na bandeko ba na numéro ngona merci ndeko lama okitapo azona sope na France kuna ndeko Laurent makabu alobi 6 millions ezalaki proposition mokonzi déjà annulé yango 200 millions yango tozoloba pourquoi d'abord mokonzi a proposé d'abord 6 millions ke na biloko ya mabina oyo ezopesa biso iloko moko te na mboka ezala tina nango eza nini ko fêter alternance ya auto na tuni question est-ce que biso ba tabo lobi biso to votaka te ne mama na biso lila sa auto lobao to votaka te mais biso to za mode da opesa na Congo wana parce que biso to sala ke diaspora fonctionnement Congo wana ezala ndenge za wana parce que to yempe moko wana ndenge ezala ka ke ba lèvement mambebele ya ozomona ba tension za okita mais lelo je combat bandeko ba chroniqueur bandeko ba journaliste mususu il faut to pesa mode de siko to mise en charge biso futo fuine batu wana 200 millions wana eza koyiba mawana il faut ezonga eza mboka l'état il faut zonga bosi ki mundeko moko asalaki nzembo batinde biso awa
qui mouyibe comme les noms na mot français belé rétrocommission ezaki boy ezaki mouyibi détournement tout ça là ezaki mouyibi ezambongo il y a l'état il faut ezonga problème na biso za ba fonctionnaire il faut pour mbongo ndenge ko ide personne na salela alo kumiso te fait salama pour mbongo ntanga ekabwana mbongo ekokeneti na marché dana ibiso bino ndengwana mbongo pour circuler na marché za fonctionnaire faut za la payer. Parce que fonctionnaire dans marché wana bosomba bana ba ndenge ndeko apesa exemple ya bana bazote ka singles ba bosomba parce que mbongo so na circulation de peuple a ko souffrir ndazo souffrir eza epa ya batumo bakangi yango tonzo ka 200 millions epa mutu moko 200 millions epa ya mutu moko yebisa mbongo na bimala balabala nde ata 6 millions pona moi centaine de batumo boza entouré ya ba chef wana bozi 6 millions wana bokaboli pona mo ba fête ba mususu bokosi ba wana moi moulaga champagne un peu et sili et que ça peuple nini 6 millions na mo ba fête ezali président Fachi je pense que il faut gagner le lobby na on décourager lobby il faut y ba ko gagner confiance ya peuple yo zo ba ka voter ki yo parce que le fonctionnement mboge salamaka yo diriger 3 ans kana kati parce que 2 ans il faut ba nous préparer déjà l'élection zoya est-ce que so eu confiance à peuple yo ma ici bazui biloko kolia na ba feti boye to mona histoire na Congo sosomo 4 personnes batumba ngomoto oya turu ba ozanini tant yo monsieur bango déjà le roi alors un peu plus loin les sous boké 10 000 wana ote et kozala mbongo ekolia mate eza mbongo oyo ekoleka ba transaction des aga mbongo alinga so bache souvenir ni ya malamu ndeko Kabila tigeli biso papa hein IDPS bande ko ba ina boko te na page ya télé 24 bo mona ba cercueil ba kenda ba tumbi siège IDPS bande ko IDPS ba kufa ba msusu kutunde tolo balelo ba kanga porter disparu et là on y a malonga biso to fete na ndeko Kabila oya sepeli sibiso aza tondimi bo ndebo ba tondimi mwana mboka avant na mboka zali mboka ba dirigeant passe ba 200 millions euro et yiba une période à Kabila et yego bimasiko parce que so Kabila parce ndeko obemina ko lobaki il faut FCC to sala makaso gagner l'élection so qui to gagner te bo suite na biso bo yebi ndenge kozala parce ba yebi bat détourner mebele ba nyongo na ba banque oyebi ba mbongo batiki oyo ndeko fetia lobi yako akofunete peuple congolais je pense que trop c'est trop to yoki pe ba mingi peuple congolais botika division bazo luka ba diviser biso na bloka ba tribalisme na bango ba yaka ba luba botika ndenge wana voilà to ça sunde ko mususu na mboka France alinge a intervenir kuna allô bonsoir c'est maman Lila encore non ça c'est maman Cécile ok maman Cécile bonsoir maman Lili bonsoir madame de connaître surtout dans le Kabiso merci maman émission pour la bana mboka oza maloba. Oui, donc, bon, ça, un moment, j'écoute un peu l'émission qui est très intéressante, très pertinente. Merci. Mais le souci du Congolais, c'est qu'on a tendance à faire les états des lieux. On a tendance à parler des problèmes, à relever les problèmes, mais où sont les solutions? Voilà. Où sont les solutions? Que faire devant une situation dramatique, catastrophique, où le peuple congolais n'en peut plus, le peuple congolais est saturé, le peuple congolais est traumatisé. Et on le voit quand on voit un peuple qui réclame son bourreau de revenir au pouvoir. Ça doit quand même nous... Je ne sais pas, je n'ai même pas de mots pour qualifier ça. Je n'ai vraiment pas de mots pour qualifier ce qui se passe actuellement au Congo. Donc, que faire? Quelles sont les solutions? Parce qu'on ne va pas laisser Tshisekedi et sa bande de malfrats continuer à prendre des Congolais pour, excusez-moi du terme, mais pour des cons. Il faut des actions. D'accord qu'il y a les combattants qui ont à long terme agi. Mais on a vu les résultats. On a vu que ça n'a pas donné quelque chose de positif. Malgré leur bonne volonté, il y a dans leur organisation, il y a beaucoup de failles. Ça fait qu'il y a beaucoup de divisions. Et c'est ça aussi le problème du Congolais. C'est que l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé le Congolais. Aujourd'hui, la diaspora est divisée. Oui. On est divisé à tout, à tous les niveaux. Donc maintenant, on se demande, mais où va
va venir la solution du Congo? Parce que les politiques aussi ont échoué. Que ce soit les opposants n'ont pas beaucoup de marge de main-d'œuvre malgré leur bonne volonté. Parce que Kabila, c'est un joueur d'échecs. Tout ce qui se passe au Congo, ça a été étudié il y a des années et des années à l'avance. Donc nous réagissons au lieu d'agir. C'est ça le problème du Congolais. Nous devons... vous savez, j'ai mon mari qui est du Nigeria. Mais des fois, il me dit, mais c'est pas possible. Nous, si c'était nous qui étions au Congo, si c'était le peuple congolais, mais tous vos politiciens là, qui vous vendent des 15 millions, et ils se baladent dans la rue de Kinshasa, tranquillement, ils viennent en Europe, leurs enfants, vous savez, mais on sera en train d'enlever leurs enfants et on sera en train de faire des règlements de compte. Il faut vraiment attaquer. Oh, c'est pas possible. Non, il y a des choses que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qu'il y a aussi les ennemis du Congo qui sont en train de nous écouter. Donc il y a des stratégies qu'on ne peut pas aussi dire comme ça ouvertement. Moi, je vais dire une chose, papa. Il y a 2 jours, quand j'ai appris l'histoire du problème des 6 millions, je n'en ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, hein. J'étais tellement tourmentée, je dis mais c'est pas possible. Comment on peut tomber aussi bas? Et avant de dormir, j'ai fait une prière. J'ai demandé à Dieu, toi tu montres qu'est-ce qui se passe, tu montrais les choses aux prophètes, etc. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. Et qu'est-ce que... Non, vraiment, j'ai défié Dieu cette nuit-là. Et vous savez que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pendant la nuit, vers les 4 heures du matin, je me suis assoupie après la prière. Et là, il y a un ange qui m'est apparu. Et cet ange m'a amené un passage de la Bible. Et ceux qui m'écoutent, qui sont chrétiens, qui notent ce passage, c'était Daniel 2. Et il m'a demandé de lire le passage. J'ai lu le passage. On a eu une conversation. Et après la conversation, il m'a dit, bon, il est temps que je parte. J'ai dit, ok, d'accord, c'est le temps de partir. Salut au royaume de Dieu, notre Père, etc. Donc, et il a touché le plafond et il a disparu. Et moi, je me suis réveillée. Et à mon réveil, je me suis rappelée de Daniel 2. J'ai lu Daniel 2, j'ai relu. J'ai appelé un homme de Dieu, un prophète. Je lui ai expliqué mon songe. Et là, directement, il a commencé à me faire la lecture prophétique de ce songe concernant le Congo. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer en détail, mais c'est pour vous expliquer l'histoire de la statue qui avait plusieurs parties, une partie en or, une partie en argent. Et là, il parlait des pieds. Il disait que les pieds de la statue étaient un mélange de fer et d'argile. Et que le fer représentait la force et l'argile la faiblesse. Aujourd'hui, et qu'il disait que c'était une alliance humaine maléfique. Et aujourd'hui, c'est le cas de Congo. Le Congo, Kabila représente le fer et Tshisekedi dit l'argile. Et ils ont fait une alliance et cette alliance, elle est maléfique, elle est démoniaque. On en voit les résultats aujourd'hui. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est que malgré leur alliance, ils ne sont pas unis. Et on le voit aussi. Et malgré cela, il va avoir la main de Dieu, une boule qui va venir, qui va détruire cette alliance. C'est ça qui m'a donné espoir. Cette partie de la parole, j'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu. Et l'Éternel est précis, il dit bien que ce sera vraiment quelque chose d'insignifiant qui va venir détruire cela. Donc n'attendons pas la solution auprès de nos politiques. La politique, même au niveau mondial, les choses vont changer. La politique n'a plus autant de pouvoir qu'elle a parce que les peuples sont en train d'arriver à une certaine maturité et ils comprennent que les politiciens sont là pour dominer sur eux et pour les manipuler pour qu'eux, ils puissent vivre dans les anses. Tandis que c'est ce que j'ai posté c'est ce qui se passe à l'église. Comment vous pouvez expliquer que l'on demande à des gens qui n'ont rien, aux pauvres, de donner de l'argent, soi-disant pour entretenir des hommes de Dieu qui, eux, ont tout. Moi, je suis chrétienne, mon mari est pasteur. Mais il y a des choses qu'il faut dénoncer, qu'on ne peut plus tolérer. Le silence des grands leaders chrétiens congolais qui gardent le silence devant ce qui se passe à Béni, devant les atrocités, les femmes violées. Ils n'osent même pas dénoncer, donc ils sont complices, ces hommes de Dieu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. On les voit voyager en jet privé, etc. Mais le peuple est en train de mourir. On
On voit d'autres qui ont des projets de faire des temples à des millions et des millions de dollars. Mais ces millions, ils vont les prendre auprès du pauvre peuple. Parce que la religion a manipulé le peuple, la religion a fermé les yeux. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est même plus prêché dans les églises congolaises. On nous prêche la morale, on nous prêche la prospérité, mais sauf Jésus-Christ. Mais le jour que Jésus-Christ va être prêché, là va commencer la délivrance du Congo. Mais ça, c'est une autre... c'était pas mon... c'est le Saint-Esprit qui me pousse à parler de ça. Mais vraiment, je nous demande qu'il faut à un moment donné s'asseoir, mettre nos à côté, les divisions à côté, et chercher des points stratégiques qui vont faire en sorte que nous puissions enfin nous sortir de cette situation intolérable. Nous sommes ridiculisés au niveau mondial. Le Congolais n'est plus ce qu'il était avant. On ne nous respecte plus parce que même les gens même qui sont au courant de ce qui se passe au Congo, ils n'arrivent pas à comprendre comment, avec tout ce que l'on subit, on n'arrive pas à agir. On peut réagir, mais on n'a pas besoin de réaction, on a besoin d'action. C'est ça qui va faire changer les choses, papa. Merci, Maman Cécile. Merci beaucoup, Maman Cécile. Je vous en prie. Merci. Pape de réveil, Tokumo Kenasuka, Olandi, Maman Cécile, avant Maman Zoa. Alobi, tozoloba, mais si que solution eza nini. Parce que les lots, Toyoki Oyo, na autant le temps, na peut sa Pape de réveil maloba, na autant apé, bandeko, Maman Lile Sabi, Maman Cécile bien parlé, bandeko Msusu, Bazosenga, il faut tout déboulonner, donc bandeko belé bazo par réaction, et belé zali, ndeko Pape de réveil. Réaction parce que nos scénarios na bande ko ba landa biso to continue na période ba fête na yebi ba fête ezali mais biso to kozala presque chaque jour to meka ko sensibiliser pour na likambo to lobi peuple congolais faut to zoa biso moko to mizwa to zoa charge parce que likambo to zo kenango ndeko fachi azolo basute mama ba lobi yango ba tebe na yebi ke bande ko pe o bazo soutenir fachi biso to zo sima na bino ndeko facha zolo bate akwe na mutambo wana ndeko mama pa expliquer yango na barève na makamnyo sotamoni alors bato ba ko sauver mboka neza biso mo peuple congolais totika distraction makambuya oyo muyaka oyo lamuka oyo nini tout ça là biso no so peuple congolais moi groupe wana basalaki o ba diriger 18 ans bazo ba mabena bango ekoya sima il faut ba contredire ndeko fachi na salate et que na biloko passe biloko ndeleki ezande ko ya FCC moi na pe ya biso ya poto mutabimisa ki de wala donc ba sali yango po ba salir pe de ko fachi parce que apparemment même na gouvernement bango basa ba FCC baza majorité ka to ke na parlement bango basa ka kuna donc et là on so bango ba oleki ça so peut téléméné to télémélité et leki na parlement ne koleka po bango basa belé koleka biso ka. Alors, ce peuple a téléméli, de téléméli makam na bango, parce que biso diaspora ne tout ça force na bango. Alors, nous sommes capables de révéler ça dans quelques minutes. Alors, ceux qui ont des moko, to go PCE maloba, à ko bak sa pro mais mais nous sommes capables de révéler solutions à n'en surtout. Oui, retenir langage moko maman c'était la lobby que diaspora est allée diviser. Mais on se pose mais dans la question. Maintenant, il va diviser diaspora. Mais ce sont des hommes politiques. En plus de Congolais aussi. Hein? Congolais aussi. C'est ça le problème. Comment nous devons prendre en charge comment ceux qui sont allés diviser? Ceux qui sont allés diviser, comment tu reçois en charge de ton pouvoir, tu es en charge? Comment si nous sommes divisés? Un exemple. Le président Félix Kaye a eu un discours là. Martin Fayou a eu un discours là. Moussi Paye a eu un discours là. Même Paye a eu un discours là. Moïse Katumbi a eu un discours là. Mais oh, le temps où papa de Ségué Nazaraki, tout cela qui n'a combat moko que Kabila a l'envoi. Tout le monde a dit ça, amen. Mais c'est une question, retourne à ce qu'on est dans comme sous la diaspora, sous ce que pourquoi la diaspora est comme divisée, c'est clair. Ce sont des hommes politiques parce que, et comme je dis, nous surtout à l'ingénieur au pouvoir, nous surtout à l'ingénieur de la leader. Et il y a moins de gens au monde là. Il y a moins de gens au monde là. Donc, la logique est causale difficile. Parce que pourquoi la vie est difficile? Moïse a la partie là. Parce que tout le Moïse, on écouter
Gardez le côté. Président Moïse, il y a Koloba. Il y a un peuple fait, parce qu'il y a un Canada. Est-ce que vous avez le même langage dans Fayoulou? Est-ce que vous avez le même langage dans Jean-Pierre Memba? Je ne crois pas. Ne crois pas de réveil, Téléma, je ne crois pas. Téléma, la France, nous tous, nous tous, parce que tu as peine à minute comme Nasuka, nous avons bien sur la France. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Le bas, on est au moment ma casse aux bana semingi, combo et puis les canissons les années parce que ça émission à Balamboka Tokoloba, to pesa les canissi na makambo Italie situation de Balamboka. Bon, ngai na ninga lo pour na makambo ya 6 millions. Normalement c'est pour la vie logique. C'est pas la peine de faire route par débat. Quand vous dites en parti ou un homme ça n'est pas donc les gens ont la gêne na bango donc pour la ngai au 6 millions. Au sans côté na 6 millions ko toyoki. Bongo ekenda na CC na yebi. Pour va dire que na CC na yebi. Va 6 millions, on dit 6 millions. On dit combien de l'ambulance va grosso modo à Kinshasa. Na 6 millions na bako to école primaire ndenge nini donc pour va dire la mambo donc fatigue kaka wana fatigue ndenge sur la merde. Même de la zone tout a divisé na poto bateau non c'est fatigue parce que tout le bateau a IDPS ne se trouve fanatique pour nier se trouve la faute la chafa mbongo bangonya se trouve kenda la kinwa donc ya kabulu makamba awa kumba la besoin de pour na bango parce que quand va être opposant bundina ba de na bango les ba kabani di kola mbongo donc so vando dans le makambo Kabila là pour rien. Pour l'enrabeau, Kabila là pour rien, c'est Fati. Fati, nous avons dit sur la merde, tout pour Kabila, vous m'avez dit dans souka masolo, pour Kabila, vous savez que vous avez dit, alors tu n'as jamais, vous n'avez pas dit chadar, jamais population sans charger naï. Fati, nous n'avons rien à voir. Tout ça, il y a pour ça, non, pour ça, vous faillou, machin, non, vous avez pour ça faillou. Faillou, vous n'avez pas dit. Ces populations que l'on a même mis sur le monde, ce n'est pas dans la faillite. Les ballons division, on va trouver, mais c'est pas un peu de faillite. Faillite, le monde, il y a des cas pour un tout tchaga, pour un cas pour qui tu en as qu'un. C'est tout point bas, on a pour ça faillite, même pas ça la crime. Quand vous voulez un mot de vente à tous, comme ça, même pas ça la grave crime, pas coup fat. Mais toi, soutenir les gars, tout ça, il y a pour ça, tu en as qu'un. Après, tu j'ai dit son habit sur Balamboka. C'est facile de faire battre une nuance qui dans la merde. Que tu remontes à 6 millions, oh boy, oui, c'est la merde. Tu vois que Belé, non, c'est l'idée. Donc, il y a ça, dans le côté en avant. Magambo, Kabila, Ando, Ando, on va faire la type de pression population. Fatia, ça, en live. Comme on a une Kagame, Kokanga photo, Kokende Boye, ah non, Fatia, c'est battu. Il y a des nassis, donc, à même des du colo, pour tel ou l'organisme, moi en boca. Pour tel, à même, à ce moment-là, Kabila, on ça va battre, mais on ça va soit live. C'est tout l'organisme. Nous, on va dire que non, moi en boca, tout soutenir, on explique. Merci Ndeko. Merci Ndeko d'intervention, merci Ming. Merci beaucoup. Merci. Pas de réveil, tout comme la sous kabenda émission, si ça phrase nayo aux humains Mamboka. Oui, on a toujours pour maman Cécile, alors qui vraiment l'apprécie vraiment, elle a tout à fait raison. Mais les problèmes, il y a leadership. Nous surtout à la leadership. La pétaka les solo oyoy. Ngayi na tribalisme mais nous n'avons bien dans le Congo. Tala Fayoulou, aka mu Congo, Musitu, papa la bisa kufaki nanyo oya ya palu. Kizenga. Donc tout le monde, la province moko, oya ba postula pour ba président. 6 candidats présidentiels, 6 candidats. Ceux qui vont qui n'a pas bango 6. Va pour nata mutu moko va épauler. Voilà, ne coupe ça plus, c'est pas sur comment qu'il n'a souka. Ne coupe pas de réveil. Pesa moi le carton comment qu'il n'a souka bande Europe et repousse ni pour. La continue de débat pour y baquer.
donc tozali na soife ya pouvoir mutu nyonso alingi azala lider mutu nyonso tu alingi aza mutu yango nde ezokoma biso yango nde oyo napesaki mama na biso réseau nalobi ke eloko ezokoma diaspora ezali balider oyo bazali kodirige biso balider oyo baza kopesa biso badiscours ya division wana oyo bango badiscours ya division natangi bango nyonso tu naloba kaka papa président Félix bango balider nyonso tu po mutu na mutu akoya na discours na ye epuis peuple nyonso tu alingi alanda ye peuple alanda Fayulu ou bien alanda président Mozitu ou bien alanda Moïse. C'est ça la division. Est-ce que division est aussi là? Nalobi non. Division est aussi là. Tout est la 23. Au moins on a coûté plus que ça. Merci. Félix et total na 23 oya kobimisa mutu abimisi oya kokoya akoyi eloko na ngana loba yango na mais pour division oyo esila na ndimi te ekosila parce que ese koti déjà na mitu na biso donc diaspora ekozala divisé jusqu'à 23 en tout cas loba à condition moko loba kaka ke babaye soit Fayulu babaye Mozitu babaye soit président Félix bango tu bapouye pa Moïse to bapouye mutu moko wana nde diaspora ekokoma ini mais po ekoma ini en tout cas naza koduta mo fort elongo nanga loba yango wana ezali réponse napeli mpo na maman Cécile mais tout alobi en tout cas je suis tout à fait d'accord mais diaspora ekozala ini lelo te tozalaka 23. Merci beaucoup, Maman Obaki. Dans Obaksara, Nalina Obaka Kamba, déclaration intervenir à François. Alobi que muta memel biso ba merde on les opinions nga tokoloba. Donc ezali président Fachi muta memel po ezali kambu tokoloba te ko to discuta. Po to loba ngo déjà mbale belé ke eloko moko ezosema te. Ata makambu même RK ya ba mbongo bazobimisa wana. Oh mais écoute tout est beau ça la même ina était tout monde a changement en mboka ngote mbamo ba projet ba mbongo ba tia ba bilongi na bino eza ba rêve na bango ba bando bulango banda kala ne kabila ono skoyo ando comprendre tendeni no ça ba biloko wana siko ba rêve ne za ki que un jour mbongo elongi ne pe kota na mbongo ya Congo alors yende fo bo ba biloko parce que bazo salir ye yesko azondima nyoso pourquoi yango tolobaka na débit bato ebele baintervenant qui même ala bémission na biso que boyebisa biso baaccord na bino bosignaki ezalaki nini peuple ayeba nde tomona awa na bapoto bato basali baaccord bayeba présente ba peuple ke tosignaki boye biso tokosala boye na FCC boye po toyeba ti lelo tolobi tolembi toyeba baaccord ni bao basigna te tozaka boye flou toyebi le romo ba ba signer te soki pesi ba teka déjà ba partir ba mboka biso tozo ba te parce que ngai message kala kolo beza pour ba diaspora ba congolais tout ba combattant ben ba ta ba ya combattant parce que bango nde kutu ba pesi biso ba tito comment olinga mboka ngobo ezaka pour ba combattant on ata ba diviser mais la limite que baza diviser na 100% ton nini quelques combattants peut tozo mona pe groupe ezali o baza d'accord te o bazo telema bazo s'opposer na makambo oyo Fachi mais président Fachi azosa parce que na yebi que ba combattant ba nini que soki mutundio so o akoya ko s'opposer na makambo Congo bokotelemela c'est ça c'est que ngala bossa na eloko ante wa kike toza pour mutu oyo akoya obongisa biso Congo mais soki tomoni ke oyo azoya ezala za mwana mboka ezala za nani soki eza po ko détruire mboka na biso toza na respect na éteint. Pas de respect pour les gens qui ne respectent pas le Congo, pas de respect pour les gens qui ne respectent pas la loi. Tu continues à te moquer que oui, mboka so kende na désordre to mona pa na misuboye ale biso to akosa ba jale loi na beti c'était pour na bato ba côté ba IDPS nanga loba na bando linga mingi le père papa ya chichi to lande banda bo moi to kima bamba na limité po idéologie ne za ende mususu mais oh biso to ko mona ba idéologie oh so za ki ya chichi ba biloko ngo salema te
ya babuzo babwe ba okumisela biso ba ta FCC o ba bomi bato bende tolobi a ba bomi bato beto kokumisa bango te ozomona donc pour ngala koloba que tout se prendre en charge s'il faut frapper bato ane bo frapper ki ba musicien il faut essayer les massous comme ça là parce que c'est trop ça bazo ko futa bango timno bozo ke ko bimisa bambo na ebisi no to pour ça bo bimisa biso bilongi na mino bo tia biso bilongi na kati bambo to d'accord na ngai personnellement na d'accord na bilongi na bino wana te donc c'est ça elo nenga go baba ya combattre pardon bo lembaté parce que ceux qui biso nga pa ya petit témoignage na nga linga Congo lando kipe mamba Congo te mais erwazomo ba combattre ba bima kuna toke ba o ba Angleterre ba combattre bébé ba zakuna ba général Ngando toke kuna ba Martin Sali ba ebele nde sala nini ba yu muto musi nde sala nini bato ba lo ba mbambo ba boke tuwa ya mboma ya fingani nde hôtel bato ba lo ba kamni nde comme ça que pour ça Congo na amour mboka nga eya donc ils ont emballé ceux qui bino mo bobo kanisa mo bobo ando ba vidéo o ko respecter mamba Congo te to telemela ye bino mo boloba kiango eza mwana mboka eza mwana mboka te il faut bazonga na nzela. Merci Ndeko Didier Nzenza, Maman Cécile surtout et puis Maman Lilas na force bo pesi biso susu ya oloba ko le kalibosa oloba Ndeko Davina de Bruxelles Ndeko. Merci encore Ndena Batu et Bele Balandi Bissona Ndeko à intervenir. Mama Sengi piste ya siko yitu solution zani. Bandinga bazo ke mingi pa bandeko ba pandi sango. Na yebi ke mo ba miete kotaki bozwa ki bomoni ke résoudre problème binote. Bo mani pe kutuka pa na mo ba miete wana voilà politicien za ndengo wala. Aya kabol bino mama puta ba mbo ba saero mais tokenda bakayi ba saero wana tozo yango déjà. Comment moi la pota zo sultuka la saero ya muta Afrika yelié a pesi po akabwana ndeko nae o ba marasa mali po na oluka to le sa famille tika na Congo. Solution suka ba mama ba utolo ba so moni ba mama mi bale moko za na plateau azolo ba télé mystère comme danger. To mise en charge solution yango waneza. Bandeko ba combattant bandeko mususu ba pandi sango. C'est le moment de sensibiliser sur le peuple congolais. Tu peux ça qui te bagi te tirer tension qui t'a lancé pour te dire que mboka ndeko na biso wa fandi kuna a osala ndeko facha ko le batte gaza coincé ndinga za na ko biso même pas un jour za coincé a yo sabino ke nazo luka na osala bo mais tout monde ndeko kabunda leki ke batu wana bazo chabiso ba pression ba ndinga ko nager eza message à chef ndinga pesa ka pesa yango et pas ya basinzi ndeto lobana lingala basinzi ni ba pesa message c'est pesa ma déjà. Ils ont comme calmer bisoté parce que ceux qui ont kende kuna pona biso peuple d'abord biso peuple wana parce que biso peuple to lingi susu coalition na bino na te to lingi alternance na bino susu na bando parce que bino ba monde to sepela na bato bino bosanga na bango wana bato ba bomi ba ndeko na biso barma tungulu bate bele ba bomi et bele vidéo ba ya ndeko Peter Chani yo kanite fala yo ka parce ndeko Peter Chani yé parce que na kati ba prison ba bele tala bino bobi bobo fouinete na pesa bino exemple ndeko Kabila tanga comme na pouvoir liboso abiki bat babomi papa na ye batal boso ake ko kanga ba msusu ba kimi na ba Suède ndeko Kapen edi Kapen ti le dans la prison bino bobi bobo fouinete mais Kapen dans la prison pour ani soit disant boma papa na ye mais ayebi mamba papa na ninga kufaki mais siko biso petia na kenda Willy Mishika leka lobi muto nde akia uzonga na yete au comme na pouvoir papa na bundi 37 ans na lito yo pouvoir au vandi na yo ba Willy Mishik ba vandi ba yebi ndeko fatia ndeko Etienne na kenda ko kufela o yebi ndeko papa fati na zone estime bele na oloba mingo za peuple congolais o yebi souffrance mozu ya pasi ayeba ka pasi baninga alors tant yo komi wana bosse ne pasi baninga merci pour mes até to kutala ka ba ndeko journaliste ba chroniqueur ba tika na mboka ezali kamba ko finga te biso to bande misoti na suka to fingi mutute to lobi réalité en mboka conscientiser et si cause aller à la télévision aux banga peut-être que na kini mingi ba ko chama bakal pesa message déjà na ba la mboka kalaté to mise en charge batuana photo tia bango pembeni biso moko tozwa mutu na biso to tie to kolandela parce que Algérie lelo appelisi moto ba bibe élection ne kozala te to ko bano tambola chaque jour système na bango tala le ba pia bino 6 millions bolia na ba fête ba bi ke so bozwa mbongo wana bo sala ba marche ba ba diriger te
faut pas bomba bino nzala po boyebi ke lobi faut bokene luka bokene marché bosala bo po bozanga eloko olia même système que là même système de kofati alinga continuer na biso nango ndeko fati ozande ko na biso to telemilo eloko wana to boyi bandeko ba meme so na te merci pour bandeko ngo pe lelo baze belé mais bazo finga te pour liboso ezaki makambo na biso etali binote ils ont compris que ça mamba Congo eza lupango ya biso nyonso donc tango bo lipango ya famille zo teka mobezo beba il faut biso nyonso to telema na batamakasi na o balemba il faut batelema pour ba bundela mamba lupango na bango zo tekama alors biso mbogo zo ke mabulu ba OK ba na boyeni ba yeba bomi boye sa biso te loko bolukaka to yeba me ba ya ba bomaka ba ndeko na biso bakehi lelo ezaki soki afidèle lobi ezaki soki klanini lobi soni lelo to comme na bandeko ba kombo ezo changer car le même ba rebelle ba changer aka ba kombo puis biso to loba ngo na ba journal télévision so à l'aise to yebi na ba kombo na ba ADF ba nani tout ça fier otaka comme ba rebelle bandeko na biso bazo kufa président koto vandi silence absolu. Merci tant comme en tout cas bato bolandi biso merci mingi to comme na sous émission programme ba fête to zalana to pesa moi ba bonne année avec ba fête ba fin de l'année. Merci maman Cécile encore na prophétie na yowana et salut biso bien maman Lilas merci boza basi makaso zo bundela mboka maman Lilas continue na basi musu batika li pa ba maman so balobi mboka tele makaloko la maman sa bimi pa lobi awa donc to kotelema je pense to kutani na ba semaine roya to kozala un peu chaque jour. Merci Pape de réveil moko ya biso ya Télé 24 merci ndeko Roger Kiangata kuna na Ottawa pe alanda biso et maman Julie a biso à ça la rappel émission ce samedi chaque samedi. Je pense que semaine notre banda aux un peu tous la moi il faut te sensibiliser to benga benga bande comme ba journaliste to me gana ko so likambo parce que ba 100 € ba pesa ibino et sali bino pe lokote bon et bati ko tout sous conflit d'abord so ngila ba kayu to so ngila masolo na biso ko beta mboka to conscientiser les sous peuple congolais o bazo landa biso donc c'est ça biso to senga la pena mbongo te pour la maman biso senga moi na mboka ni ceci ezali conscientiser place aux alliés toujours là-bas tout makamde ezalaki s'il faut tout misa leader na biso maman yuyu mutumosi to bimisi wana aba na utamu sabiso ti to zonga su marche wana tout ça d'accord nango net bino bobi kumbeka mais to ça tout zonga sango donc Alain Kindeki Toronto Canada to kutani mukolo mususu egoya merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.